Bienvenue de retour na première dame look. Vidéo na koyif sabino détail ya chaînette oyo. Mais mingi dans cette vidéo nous allons parler de ndenge nini ya kosala fond de teint na yo vraiment oyo eza vidéo moko ya sika ndenge nini nazosala fond de teint na nga mikolo yo. Une fois de plus, je suis venue encore pour partager nabino ndenge nini okokotia fond de teint nao et vanda bien. À la base, vraiment, na salle la photo ready. Oyo vraiment ezali base moko kitoko na somba yango na Revlon. Yango soki na tie yango na peau na nga avant na tia fond de teint. Fond de teint na nga ko vanda pendant pratiquement toute la journée. Alors bate kaka ba make-up base oh vraiment na ba marque nyons tout. Deuxièmement, na ko kende na fond de teint na nga mingi ba fond de teint na nga ezaka full coverage. Yango nde ekuvraka ba bouton. Ma technique ya sika ya kotia fond de teint zo tia fond de teint ezo vanda sango na peau eza te ke ozozwa ozopakola ngo ozolekisa ngo swindeni. J'espère que bomona pe bozocopier. Voilà une fois fond de teint na yo ya mai soki evandi bien, en tout cas okosala makambo nyonso tu ekoma bien. Bomoni full coverage oyo ekouvraka ba vraiment ba imperfection babilo nyonso tu babouton mike ebimisaka po mbala moko chic. Oza kutu na besoin ya kotia fond de teint ebele te, fond de teint moko vraiment léger. Voilà na obalola parce que bland na ekolandisa ngo avec oeza concealer na nga ya favorite na sepela nango na se nango pratiquement air nyonso tu natiaka na se ya misu justement parce que na se ya misu naturellement moko ezalaka mwa ba noir wana mais juste mpona omema lumière neti naexplikaka bino yango wana natiaka ngo na se ya lisu après naye kobongisa. Alors nalakisi bino na départ ya video oyo nakolakisa bino chaînette wana parce que j'ai reçu plus de 100 en question ndenge nini nasalaka chaînette wana nasombaki yango wapi détail nango eza na suka ya video, alors ne ratez pas. Vraiment la grande différence c'est ça que soki osali fond de teint na olingi vanda bien, alors yope mélanger bien. Pour finir sikoyo nayaka kosalela banana powder yango wana lelo na olobela mingi te, mais j'espère que vous avez compris. Natia yango na se ya misu mpona couvrir côté nyonso tu natiaki concealer. Kobanga te oya obangisanga vraiment botala ndenge ekomaka mais justement mpona obima lelongi ya mabe libanda bongo te. Tout ce que j'ai fait simplement nayaka kolongola ngo bien parce que oza kaka na besoin finition nango nde efanda na mpo na oza na besoin te etikala ebele sino te okobima neti elongi wana vraiment. Alors sans plus tarder mélanger yango perfectionner bongisa mpona meilleur résultat. Alors nayaka kosalela highlighting nanga oyo eza California Browns eza te kifolukaka oyo mais soki otali nango na bashop nyonso tu n'importe quel highlight na répété ekosala nango même mosala mpona look oyo vraiment nakendaki mingi na California Browns yango nde engengisaki elongi nanga yango nde vraiment esololaki nga pour cette vidéo. Voilà, désormais beaucoup kolanda ba vidéo nanga pe à partir ya Diaspo RDC1 wana site na bino mo bana mboka na kantiki vidéo où ils ont la plaisir na Emilia Gualdino, vidéo où ils ont la plaisir na Yvette Dianza. J'espère que ba première dame nanga nyonso tout vraiment bozo mona ndenge makambo esala makandi ba transformation esala maka bozo mona pe bozo apprendre. Désormais, ma vidéo nanga mosusu ezala pe disponible na Congo Top News. Voilà bozo mona wana nazo bongisa justement pour na ko éviter ba ligne moko ya. Voilà na ekosala siko déjà maquillage nanga vidéo oyo ekoya kolanda na ba semaine ezoya ya maquillage mais wana na ekotia fard à jour nanga ya MAC Fever ezaka vraiment fard à jour moko doux ezaka mat pe lisusu na lingango mingi nasalaka fard à jour avant na ekotia fond de teint nanga ya 1W45 parce que nalingaka te fard à jour vraiment ebandaka kopesa vraiment neti ba fard nalinga so na tie yango na se après na ekobakisa fond de teint likolo
pour couvrir, quoi adoucir, quoi apaiser moi intensité moi belé justement pour cacher on a comme cette vidéo oui ça bien aziz à mon pousser à talo voilà vidéo ils ça la plaisir en aya lolo tala petit na on mambo mana sekio yango yo voilà na ba star nyonsto balela na bango monde j'espère que la vidéo ils ça la no plaisir pour bossa na ko bongisa fond de tenter luka vraiment ba brosse ya bien bomoni soko sali fond de temps il faut ekokanaka na kingo na boy obimelanga kingo fanta hein elongi fanta mais kingo na ebimi koka kiba ekosupa yo justement il faut que pour na fond de temps couleur nini eza ya yo. Voilà vidéo et comme on dit doucement vers la fin juste pour nous remercier bino nyonso to ba subscribers nangai batu nyonso baza abonné na page Facebook nanga Adrienne Première Dame pe ba bazula nanga na Instagram pour vos questions pour vous sanate kotinda yango inbox na page officielle nanga ce que telle vidéo oyo aimé yango ekosala nga bien tika commentaire n'importe quelle question na ça de mon mieux pour vous répondre en bana mboka oyo eza ya bino moi je suis là na ndemi nanga osaba vidéo na lingala tala kara pour ça bino ba plaisir ba maman na nyonso tout na lela bino trop na lela bino ya mingi nzambe apambola bino partout vidéo oyo kokuta yo soko moni apprendre na nefis ki iloko moko a oboyo partager vidéo pour anizala motema pété alors ensemble avec vous moni chaînette Isa ya H&M alors tout le ba phrase magique première dame look balobi maman akomi star ya papa na kati ya ndaku avec première dame look.